Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez et de l'endroit où vous vous trouvez en ces moments. Merci beaucoup. Abonnez-vous pour vous qui n'êtes pas encore abonnés. Rejoignez-nous et tous ensemble, nous formerons une très belle famille. Et je répète encore bonjour, bonsoir à tout le monde. Et lelo nalingaki partager moi likambo oyo ya moke concernant notre sœur Evelyne Camo Lopez. Pour naba oyo bayebi ete Evelyne Camo Lopez azalaki chroniqueuse. Chroniqueuse, elle faisait plus précisément ce qui est de la chronique musicale sur place en Kinshasa et elle était présentatrice dans une chaîne de télé. Et pour nous situer un peu, après génération, il y a Laura Tendance, Hélène Kalema, Henriette Kajinga, bah, génération, il y a Evelyne Kamon, Muteyaki, Evelyne Kamon, Marlène Kassanga, oui, bah, il y a qui moi, bah, génération Moko, pour nous animer bah, émission musicale où il est kaka dimanche l'après-midi na Kinshasa na ba chaîne et ndepe toyebi ba yaki pe na mwa mupepe na bango ba guerre entre bango na bango ba présentatrice ezalaka pe mwa makasi toyebi à l'époque ba l'an 2000 et quelques c'est Angola et banda ko fula et la plupart ya bateau bango ba banda ko bwaka souvent ba mécène wana bazalaki ba batou ya ba diamantifère ba homme d'affaires souvent bazaka na Angola pour à l'époque l'internet ou bien YouTube ou le WhatsApp tout ça n'était pas comme maintenant donc plus ba chaîne na biso qui capté na Angola on captait nos chaînes ça arrivait et puis bango nde ba ndaki ko leka souvent et bazaki pe na ba audience makasi ce qui faisait que ba bato plus ya Angola mutu babandai ko soutenir bango na ba émission pour ne pas ko citer ba kombo na bango awa mais toyebi bato ebele en tout cas o bazaka na milieu ya ba affaire na milieu ya business ya ba diamant tout ça na Angola en tout cas bango pena mutu babandai ko soutenir ba présentatrice na biso à l'époque et Evelyne à l'époque azaka na kombo ya mama Lopango pour l'un de ces mecs a ofrakaye Lopango elle roulait carrosse bon et puis kaka ba vie wana ya télé et sengaka moi quoi apparaître quoi donc c'était un peu ça elle faisait bien son émission et puis de tomonaka récemment autaki kotika biso en tout cas et touchaki bato nyonso po akomaki pe en dernier moment kosala pe moi ba émission na ye na YouTube ko participer à des débats entre autres chez Vincent Toulouse on la voyait là-bas aussi faire des émissions et puis comme analyste mais tout ça qui surpris quelques temps après tout le monde oh non elle est morte de quoi oh elle était malade elle a qui une ambassou et puis elle est partie notre sœur nous a quittés on l'avait enterrée ça nous a fait mal et bisonyoso tout ça qui est étonné hier Tomoni Nenea qui vient de déclarer que Evelyne Camo Akufa, c'est Noëlla qui est derrière cette mort. Bande Konanga, est-ce que bozo mona monene ya likambu? Bozo mona monene ya likambu oyo? Aveu oyo? Bande Konanga. Pour famille wana babungisa mwana na bango oh peut-être bino moko boye biso moko toyebi ba famille na biso africaine na kotala pe boye donc elle représentait l'espoir mu pilier na bango muto asungaka bango babungisa ye kaka boye mwana mwasi monene bongo akenda et comme ça comme un jeu je ne sais pas quoi Néné à qui déclare que Noëlla ayebi likambo na liwa Noëlla Madinga ayebi likambo na liwa ya Evelyne. Donc l'obitango na yoka kiango. J'étais troublée. Nabi moi je suis azo bangate. Monena likambo azo bimisa. Mais likambo ezake ba famille ko vanda, ba famille ko loba. O ezake donc batu pe bakoki ko kende banzela ya molili pona ko luka ko yeba. Likambo nini ye ayebelaki yango ndenge nini lisolo yango ebandaki ndenge nini aparticipaki
na maladi wana apartisipaki na kokende kosimba kisi kozwa eloko kobwakela ye kosala ye mabe toyebi te. Noela aasosiaki Neneya na koboma Eveline toyebi te. Likambo eleki tellement monene toza ko se poser ba question nayebi te mwa mwasi o Neneya mutu epete o Denile Saolo banabiso soki eza pétage peut-être ndenge azo vivre enfermé pour commencer à balancer des choses comme ça po eza likambo ya monene pe somo po eza liwa ya moto famille kamo babungisa mwana na bango. Merci beaucoup.